Breaking news, vous allez bongo en direct à Breaking News, Basango Alelo, Eza Kuinda, Tobandina no awa na Londres. Ce bomona qui lobby sakayon sa a beli liboma na TV ko boa kelanga bambokela. Tout simplement vérité zali que l'air a outi ke na Kinshasa ko bondela mugalu po bazong sele contrat Olive TV parce que babotola e contrat wana. Et le lot déjà tous allés les 17. Aïe baguetirali 13 jours soka ko 620 000 te à perdre nanda kuna TV. Alors akende ko mona minganja bapende ba kanganga na kisi parce que ameka kinga liboso na pungwa bazombo pona la rapungite simbate siko akei na bapende ba ebiseke proverbe 30 aza mwana kulu aza mokonzi monene na nzambe tokoki kosala eloko moko te na ye yo luka kaka okende boyokana na ye yango mona epesaki kanda azali koloba biloba. Breaking news, Londres ne tombera jamais, Londres ne tombera jamais. Ebola TV suspendu par la police. Ebola TV n'a bienvenue suspendu, no more Ebola TV on air. Pote réunion basalaki lobby na Tottenham police na communauté ba ko ici bienvenue application na TVT ba suspendre l'émission na e. Pe merci na ndeko na biso Ajidam Banondenge Obamba qui bienvenue ba maki pe bilamba na bebaki na maki azonga kina solo maki na nzoto elekai malamu félicitations na mututu ya communauté o ya participer ki na kokoma mikanda na banyoso biso nyonso tokomaki to bengaki pe to solola kina la police po eloko wana ekanga madoba mama boza na sengo ndenge na ikongo bolobaka boza na kuyangalala parce que no more Ebola TV no more zoba ya bienvenue na TV parce que tolisi police yemoko ebisi ke ba émission donc akoleka soute eza mawami iponaye pe réunion ya la police na songi pe communauté songi akoleka soute abamami maki apoli azonga kinda kuna solo abamaki elaksi ke banda bo mwana pe ndenge na zube information azalaka muyibi ya maki ya basoso tozali chaque jour na Soft15 TV na internet elengi ya Rolanda TV donc so boke na Facebook na mir bokomona ndenge okota na TV wana na internet esika pi bozoso matin na 5h na 10h na chaque 2h matin atoba information na ngezo leka kuna merci na bande kwa Canada ndenge tozo travailler ensemble pe bana mboka babenga mingi basepeli dossier ya Pasteur Malou oyo RC lokaye ba mama ebele ba témoigner ba pesi merci ndenge na révéler ngo bazali koyoka basango pe ba confirmer que makambo wana eza solo tala kutu Malou azali wana très envoûté et puis très malade mais l'ifelozo lambaye soki abongwamite na bosani dossier sakayonsa moi c'est sakayonsa a changé ba sim na ye sakayonsa boza ba pasteur aso bo changer ba sim ponani tala bien soka bengyo na sim oyo uyambi répéter sim wana zongela sim wana benga ye omona ke sim wana kanga mponi ba koma système wana bango nyonso ba pasteur alokuta ba koma soki abengi yo azwi sim abwaki asombi sim mususu po bozwa bango te koma difficile po l'air yo kozwa ele po asenga ko bambongo do baza ba escroc na kati ya communauté to côté lemela bango. Alors tolobaki que chaque jour tozoleka na Soft15 TV ezali na internet donc matin kitoko basango malamu. Nouvelle ya Congo, ONI et la communauté internationale balobi il faut bakundola bibembe nyonso oyo ezwami na ba site oyo ba fausse commune il faut bakundola ngo parce que ba yeba nani na nani azakuna pe nani abomaki bango donc biliaki Kabila eza ya kokoka c'est-à-dire Kabila atiaki tembe soki asuki na confirmer criminal ya humanitaire na ye donc azali kosala crime contre l'humanitaire mawana bamende baboshape baboshape bazakari bakimbuta ba oyo nyonso bazokotela un génocidaire na parlement mobimba oyo esengelaki déjà ekanga ye to etinda ye a démissionné parce que bazali bango nyonso to bazoba te ke lisolo ya Congo comme une étape mosusu. L'extermination des Congolais ezalaki planifiée pesa systématique
donc ezali ya koyina ezali bongo mawa mingi eza bongo ya koyina ezali bongo mawa mingi. Awa na Manchester Zidane oyo ya Congo 10 mwasi abenganye na ndako apesi 100 mètres pe a confirmer que mwana wana atia motema te ka mwana na ye mwana zaka mwana Rwandais po Zidane balobi azalaka pedula. Donc oyo atiaki zoba moko aleka na TV pona kofinanga. Kabila azwi confirmation ya Kagame ke Amérique azosalela ye dernier likitape ya kobeta ye kala mingi te. Donc bato bazalaki wana ba confirmer que diarrhée ya mobeso ebimi pe abakisi niveau ya drogue na komela diamba pona kobosana pe bakuti ye azobeta nzembo ya vadio mambenga na melaka ngo na tina. Donc bo comprendre azolango azomela na tina po ayebi ete ba américain baza kosila ne kala mingi te. Na Lubumbashi bakuti okuta so charnier mususu na Kimbembe esika oyo babomaki bakatange. Donc charnier mususu eza na Maluku, mususu eza na Kimbembe na Lubumbashi, mususu na ferme ya mwasi na ya mama na ye, mususu na Nzambe ya Congo to makila ya ba Congolais ndenge na lobaki ezoganga koleka makila ya ba santu nyonso oyo bakufa ezoganga vengeance. Ba ONG bazo exiger libération immédiate ya ba militants politiques au tout bakangami en secret na ANR. Le parlementaire et Bato PPRD sont confondus, ils oublient qu'ils sont pas là pour défendre un traître, mais ils sont là pour défendre les Congolais, mais eux ils sont là en défendant un traître, quelqu'un qu'eux ils devaient arrêter pour ses crimes. Quelqu'un qui doit aller à la CPI, quelqu'un qui a massacré lui seul plus de 18 millions de Congolais. Donc, Eza Mahamini. Comme Bazana Kop, Yakobe Nanaka Bango, Naba Coin, Namakamio, surtout en Borsala Bongo. Kengo Léon Lubitsch, un occupant, plaide pour une loi sur le septuple commune. Donc, Kengo a plaidé loi Moko Bakunda Batou en commun. Binomo bomoni un Rwandais oyo azanga tata azanga mama na ye ayaka lokola domestique na Congo et mama na ye azaki mwasi babenga ba femme publique et lelo oyo azoya kosala loi ke bakundaka bato na ba sepulcre public. Donc mawa mingi pona bango. Le 24 avril 2015, grande manifestation à Kinshasa, titre nango je suis indigent congolais, Kabila nous tue. Et il cause la grave parce que Kabila il faut à la toile on a pouvoir avant to koma na 2015. Bob Mungia na Bruxelles, merci pour na contribution na yo. Western Ezwaki na mona ki yango merci nzamba pambola yo. Nzambe pa pambola batu nyonso bazo soutenir biso na mwa mike yango tozo sunga ba orphelin pe mususu yango tozo futa espace na kotia ba vidéo na ko lancer makambo belé Nzambe aleka na kopambola. Ligorodo aswaka na ye motote, Ligorodo azaka muté malamu, mais chaque fois soki bakuta na ye balandaka ye na libanga po basila na ye ndenge ekosila pona impudique malu pe sakayonsa na bakope na bino bozosala ya kodétruisaka ba Congolais en étranger. Les sans-papiers du Rwanda, aujourd'hui boucher du Congo, a donné 50 000 au collabo Wera et JB pour distribuer sous communauté pour distribuer par Congolais dans un dossier de part ya Watanabe héritier basala ba émission pour nous distribuer batou. Deux kobeta 3 jours concert ensemble Wera na JB pour na bato ba changer ma solo tala Wera na JB chacun 50 000 ba beta ba concert public pour na ko distraire ba Congolais na ba dossier o ya ba fausse commune pe ko lalisa bango pungi. Donc ezali mawa mingi concert banda lelo vendredi samedi pe dimanche e ko zala bongo ba ko tia masanga agogo pe me suite na ngozani soki bato ba meli masanga le bato ba bando zonga ka bandaku ba escadron de la mort ya Kabila ba boma ba Congolais. Donc bino ba Congolais bo kende bo keba parce que okokufa ozoke na lifelo na kwiti parce que ça plan extermination ya ba Congolais, plan ya génocide o ezo sama na Congo, bazo melisa bino masanga pe bako tika bino boko tana banda kote bako beta bino na nzela bako boma bino. Les Zoulous armés en route vers Pretoria, Johannesburg, Cape Town pour attaquer les Congolais.
ba Congolais boza en Afrique du Sud bokeba bomeka kobimate parce que ba Zulu baza bien armé bazoya spécialement oyo kanambe mutafuti bango mbongo baya kosila na ba Congolais. Donc soko za Congolais oza en Afrique du Sud oza na biloko mibale uzonga Congo ubima kenda ta ba mboka mususu ubatama kobimate mikolo parce que bazwi plan monene ya ko Nzambe ya mpungu nzambe ya Congo loboko nezala pona ba Congolais nyonso esika bazali pe ba chrétien oyo baza kuna masasi to ba flèche enflammante ya sataniste to ya satana ya bazulu ezwa bango te mais bazulu ba mayele mingi te soki eza na bato fale ba attaquer mindele oyo ba bongola bango ba nyokola bango pourquoi bino na bino ba Congo bino na bino ba noir bozo bomana bomoni mindele ndenge bakaboli biso ezali mawa mingi. Musala ezo salama kitoko na kati ya communauté, musala vraiment breaking news simbi mite mabato, ezo pesa ba solution, lobby nazaki pa passer Eric na ota la match, na yo ka ba téléphone ezo beta aso azo benga Sami Mbenza azo benga Jobelesi bazo benga ba insister proverbe 30 soko kitia ate mutu akokufa. Alors na tika ki kota la match na koti na mutu ka rapide na ke kuna nzoka eza na communauté na biso ba jeune ebele ba yepoto nzamba sungi yepoto bokima ba église mais bokoti na ba je oyo ya kobetaka ba je d'azar ya kobetaka kozwaka mbongo kotia na ba je d'azar et comme si bat musuko kotaka ba nyongo parce que les esprits ya mamon tango koti comme esclave mbongo bando sala oko profiter na ngote ko bando zala obit awa ezomela yo ti ekokendo texte lupango to texte biloko. Alors ils en a bandeko ebele bazwa ba nyongo bali kofuta te alors mutu wana afutaki azaki na nyongo apesaki mutu nyongo mutu azofuta te mutu ango soki basengi nyongo azofinga alors epesaki ekanda ayena silikoti banda 17h silikoti vraiment ko ya Kinshasa wana azobeta liboso ya porte epesi panique mukolo ndaku abengi ba camarade mutu wana wite ngana zozeleka libanda lelo so apesi mbongo te na osalele ba physique onyoso tunde na toki boyi to osila naye. Alors il a fallu intervention rapide à Proverbe 30-30. L'air na kiti, na ebise que non, toi. Soko bundi mbila okangayo, talakaka, Proverbe atiki makamyo sa zao salaye, ndeko ayoke la kingai, pe azonga kindaku, et puis nazo senga na bandeko nyoso, soki mutu azana nyongo na yo, zala na gentillesse à répondre na kimia, yamba e malamu, solo e malamu, pe zongisa mbongo. Parce que ce qui m'a défini mbongo, c'est-à-dire à l'ingio, à la confiance na yo, ko décevoir yete, ko zalape ingrate, ko balukila yete, pour sangono ko panzana. Na yeb sabino, a na Manchester, et ça na mutumoko ngala def sa 70 livres li solo eza solo. Nzoka batu tout ba defa na ba bengana. C'est-à-dire ce qui yo au défi mbongo et pas mutumoko futite, ba bengani bango tout ba pesi kombo na do fichier na yo e baby. Mutu wana do a defa a futa raté. Alors, pour akendeki côté moko ko defa 70 livres, akamwe batu tout o babenganaka, o ba defsa bambongo ba ye place wana, ba bandi ko gazeye, ba lobeli. Encore batu tout ba defsa bambongo, eza ba zombo, c'est-à-dire bazana nina bango kitoko link na bango, basala ki malamu félicitations na bandeko, baboya ko defsa 70 livres parce que a BBC bisike belo moni ndeko na ndenga sambwe, akanisaki ke a defi awa, akimi ya ko defa koto nzoka basala link bazana database na bango bato soko ko defe pa mutu moko babengi bato nyonso tu bayebi soko boyi kofuta okozwa so pa mutu te. Félicitations na bandeko na biso bazombo Manchester bozo travailler bien ndenge bozo defsa tumbongo pe bozo pimela ba o bafuta kate ba nyongo po basambo ezala bomo. Alors soki mutu ya nyongo aye yambaye malamu par exemple so mutu ozana nyongo na ye aye yambaye so ozana mbongo te opesi mo moteke otunia ko melanine ovandi se expliquer mwana mai comprendre ngana yebike funa futa mena ampiaka talaka mikolo ba charge ya Kinshasa tu akokende na kimia mais yo komo ofinga ye komo ko gangela ye encore mutanyongo atelema ibimana silikoti atoki na niveau moko grave. Donc bino bato bozo ba nyongo bato bokeba ba kolo ba nyongo ba komi ko tamona ba silikoti pona ko régler compte na yo. Opposition du ventre au Congo, tous les corrompus, ils seront jugés pour leur complicité dans les génocides. C'est connu de tous que Kabila et le PPRD, c'est une grande organisation terroriste qui
il y a comme objectif l'extermination des Congolais. Mais là, soi-disant opposition, soi-disant député, soi-disant sénateur, en place, convoqué génocidaire, peut pas démissionner, peut pas kangaye, ça n'a pas émission au côté là, kubate là, mais boye bango ki makila Congo etangi, beaucoup futaka ngo penzambe akujijaka moko na moko. Tolobi lisusu que Kanda Nzambe et Telemeli Bangounanios. La libération du Congo Kinshasa doit se faire avant le 15 juin 2015 parce que Nzambe Azali Nabiso Sanabso. Le lot de 17 na Bruxelles, boke kende veye ya pédophile ote sataniste na kombo ya Emen Zubila, ba garçon na ba simbi ba kisi ya mboka oyo ya biloko musu ba uti kozwa na côté ya Haïti kuna pe côté ya Brésil. Bazoya nango na kati ya mboka na Europe pour ko détruire ba famille, ko détruire ba tuko kababa ama bat na Satan. Alors soki boko kende na veille organisé par Emen Zubila oza sataniste pe musane ko bima na basi na bana na bango etalibino. Donc prouver ba serubaki. Ba baby si ba famille mingi bolandaka peine du soir te bazali bongo batu ya misala mabe pe na Wuppertal ba pesi biso basango ya kati ndenge mikolo yo a pumbwaki bako kangaye na ndako moko sambilamba eza ko sambwa kati o ya peine du soir do peine du soir ba sorcier mingi baza kuna bo kipe bango te bolanda bango te. Na breaking news na biso tolobi dossier ba Jet d'Hazard ezali mabe mingi eza mabe mingi bokota na biloko wana te po Nzambe azali na sima biloko wana te azaka contre yango pe eza envoûtement soki omoni ko betaka ba loterie eza esprit ya mobimba ememaka na ko se suicider soki oza na vie wana luka délivrance oza na vie wana luka délivrance parce que bomona ngo na Congo omona muluba azoteka diamana ateki ndako ateki voiture lobi nango omona bomi pona ni souci mbongo to azaki nango ndako ayaki nango ateki ndenge mo ndengo awa donc tout tika biloko wana eza bien te. Alors tout tika biloko wana eza bien te. Donc au salaka biloko bongo te eza très bien te na vie na biso. Alors to lobi te na sango na biso to sukisa yango na koseka to sukisa yango na ma solo ya koseka to lobi te Ligorodo azalane gentil azalane mwana malamu aswaka te afingaka te asalaka eloko moko te mais chaque fois soki bato bamoni Ligorodo balandake na banzete pe basila na ane mabe. Alors yo oyo ozo escroquer bana na Nzambe, yo oyo ozo kosaka bato kosala ba miracle, yo oyo osimbi soloka na kombo na Yesu yeba ngo ke ozala lokola Ligorodo olingo linga te bakolandaka yo pe bakobetaka yo. Breaking news, bye bye for now.